Bonsoir, maman Landinho, surtout il y a Spaghetti na émission na bino ya makusa mama c'est spaghetti selon maman nini bokozwa émission na biso donc na ye lisusu na rendez-vous na biso nde kaka toyokanaki bamama ya kosalaka toujours barecette na biso baleleki tokotiaki mpe branche na biso ya repassage tozokontinue nango kaka en tout cas bamama bosabone vraiment boencourage ngai bosabone bolike bopartageaka baémission oyo ekosunga mpe bamama ebele ekosunga mpe bapapa ebele donc naza awa mpona bamama africaine mpona bamama congolaise donc bapapa nyonso tout oyo balandaka émission oyo baspaga love na baspaga chou donc bosabone vraiment ekosala ngai bien donc lelo ndenge nayebisaki bino na ye na émission na recette na biso ya mikila na dongo dongo donc gombo na biso tosala ngo na mikila ya bœuf donc lelo tozolamba ngo tozosala ngo lelo yango nalobaki na ya nango ezaka recette moko vraiment mpona kolia kitoko nalobaki na ya nango mpe mpona bamama bayeba mpe kosalelaka bapapa oyo mpe basi basala eza bien oyo mpe bonani bosali te bozwa recette mosusu oyo nga mama spaghetti na bino nayeli bino yango tozopesa vraiment mbote epa bebeki artiste oyo azozwa biso bilili malgré azosala biso motu mpasi me topesi eka bambote ebele bebeki arte yayo yango oyo taifa botela azosalaki bozwa bilili nalingi bino mingi azokita mpona azela biso biloko na biso oyo tokosala recette na biso ya lelo. Merci bamama bozapete bozela bomona ntina suka ekosala alo bamama ndeka nayebisaki bino biloko na biso tozosalela yango oyo donc oyo ezali gombo na biso donc dongo dongo awa natie poiro na ndembi awa eza matungulu oyo eza ai na paprika na biso et puis awa toza na tomate pelé na biso awa toza na huile na biso awa toza na mokila na biso ya ngombe donc tosala mokila ngombe na gombo na biso donc na dongo dongo yango oyo awa nasi na saisonné déjà mokila na biso natie poivre noir natie ail natie matungulu natie mwa poireau natie mwa paprika pe natie etoka nango mungwa natie mwa bouillon ya viande ya bœuf natie na kati donc nazotokisa ngo tout d'abord après bomona ndenge tokosala biloko na biso bolanda bamama bolanda bosabone bolike bopartage boaime eza recette moko kitoko mpona kolia donc yango oyo mama spaga na bino azosalela bino merci allo bamama omoni mokila na biso yango oyo ya ngombe tozotokisa yango ezotoka bino mo bomona donc après awa soki elembi nde tokolakisa bino ndeni tozokende nango recette oyo vraiment ezalaka kitoko mingi mpona kolia bamama donc ekosala vraiment bien merci allo bamama bomoni bino moko donc tokisaki mikila na biso na mai kaka oyo tosaisonaki totiaki mai mosusu te sikoyo mai na biso ekauki awa sikoyo tobakisa mai mosusu mpo mikila ezalaka mwa makasi ya bamama donc etoka mpenza mpo ekoma mwa tendre kwa bozomona na bakisi ndambo ya mai lisusu mpo mikila na biso etoka bamama etoka lisusu bien etoka susu bien donc c'est ça tobakisi mwa mai oyo mpona mikila na biso etoka bien sikoyo tokotika yango etoka lisusu après
bomoni totie mai etokaki na mai nango moko mai wana ekauki sikoyo totie mai mususu etoka soki mai wana ekiti tomeki so tomoni eka elembi ale wana sikoyo toke na deuxième étape ya recette na biso. Merci beaucoup ba mama naliki bino mingi ba bizu mbao kati pona etoka epesa mwa saveur nango na kati ya mikila na biso. Sikoyo tozosala sauce na biso pona toyebana kosala mélange na biso ya gombo. Bébé qui a na biso mafuta déjà mafuta ese chauffer yango siko nazobwaka oignon na biso na mafuta nazobwaka oignon na biso na mafuta bamama baspaga love baspaga chou Gabino yangoyo après avoir kocha matungu na biso na boki ndembi nanga na ndambu ya poiron et puis na ataki na moi céleri moutier donc c'est un peu ça et voici ba épices na biso na kati na ba légumes na so tozotia na kati. Donc, nous avons moi et alors ba maman sikawa tozotia poivre noir na biso na kati ya sauce na biso totia poivre noir lisusu mwa ai kasi ai ezalaki ya frais ezalaki mokie tobati mwa moke apres d'avoir kotia baépice na biso totie sikoyo tomate pele nga nalambi na nga na tomate pele yo soki olingi olamba yango na concentré na pele yo soki mpe olingi olamba yango na tomate frais kaka yo donc ndenge yo moko okolinga na nga alamba yango na tomate pele oyo nalinga yango parce que ezala ngai te ezala vraimen kitoko yango nasaleli yango na yango donc c'est ça quoi. Allo baspagalove ya bino yango yo sikoyo tozotia oyo bouillon na biso ya viande ya bœuf donc totie bouillon mpe mpona etia mwa goût ya bien na sauce na biso donc yango oyo baspagalove mama Philistine motema ya papa Costa Manana ya yo yango oyo Didi Osenge, garçon belge. Didi, magotika makusa me, makuseza kaka. Ebele la yo, eme otete la ke mafumbe. Donc, Bélagie, yayo yango yo, tout ça la recette. Donc, Yannick Bila, Taïfa Beauté la Curtis, donc Yabino Yangoyo, Maman Passant Chango, Lekere sauce, Lekere sauce, Motema ya papa Niko Kaungwe, Maman la Kasna Naeda Yangoyo, Yaya Kabibi Olenga, na bosani bino te bisika nyonso bozali. Petit nanga Laetitia Ifanga, motema ya Peter Ifanga, mama na Abramovich, na Anao. Donc bandeko bomoni sauce na biso yango yo. Sauce na biso déjà ebeli.
Donc tozotia yango na kati ya nini, tozotia yango na kati ya mikila na biso. Donc totia yango boye s'il te plaît. Tozwi sauce na biso, totia yango na mikila na biso. Totia sauce na mikila, sikoyo tobalusi sauce na biso na mikila. Mpona nini sauce na biso ekota vraiment na mikila na biso bien etoka ensemble esangana. Tosangisi deja sauce na biso, sikoyo tozozwa dongo na biso. Totie yango na kati ya biloko na biso. Nakalingi sauce na tokisi nyama, nasangisaki sauce na nyama na biso toki ndambu. Sikoyo totie gombo na biso na kati, tosangisi yango susu na nyama na sauce na biso ensemble. Donc ngai nalinga gombo ezala ndai makasi te, yango nakalinga yango mwa mokie na biloko. Donc esangani boye, bomoni ba mama, gombo na biso esangani. Donc kolamba yango eza na bandenge ebele, okoki kosala yango ndenge ya boye, okoki kosala yango mpe ndenge ya bouillon ya obwaki ka mbala moko. Donc ntango biloko na biso ekosala tobakisi sikoyo mwa mai po gombo na biso etoka na viande na biso. Donc boye totika yango sikoyo etoka. Soki etoki makasi omeki kotia yango na fedu, donc kotia moto ya makasi lisusu te parce que gombo ekangamaka mingi. Soki osali boye ndenge etoki sikoyo ezotoka boye nde tokotia yango ata na moto ata na 3 mpona nini gombo na biso ebela na viande na ndenge ya bien. Merci beaucoup ba mama, bongo na kaka na suka ndenge nini tokosala. Merci. Alors mama, bomoni dongo na biso ebeli na mikila ekomi na suka. Donc yango yo plat o recette eza kitoko vraiment na kolia. Bamwa bosalela bapapa bozala desi te. Merci vraiment na nyonso balandi, bopartage, bosabone. Toza wana tokolakisa mama ebele ekosala biso bien nanga na bino. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.